Bandeko tozosolola likambo etali fenomeno balobaka mingi ya mwana poto akala na mwana poto ya sika. Tokoloba pe bato ya poto akala na bato ya poto ya sika. Nga papa Robo na koexplika yango na modele oya ngai. Pamba te ezalaka toujours likambo moko bato modèle balobelaka yango na tous les deux côtés ebimaka neti mpo na kokitisa kote moko to mpo na kodiskite to mpo na kokompare. Me bandeko nga na koexplike yango. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bana poto ya kala na bana poto ya sika. Ya liboso fo koyeba kozala mwana poto ya kala to ya sika. Eloko ya liboso ochange epai yo botama otegi mboko na yo oye na mboka bapaya. Wane eloko ya liboso. Ya mibale ochange milier. Otiki ba famille, ba camarade na mode ya vie ozako mema. Oye, ezaloza mwana poto akala to ya sika. Alors, pona bo comprendre bien, bandeko bozolanda nga obotama na province, okoli na province, tango déplacé oye na Kinshasa. Ozomona ndenge nini. Tango poye na Kinshasa okokuta moto mosusu auta pe province. Aya Kinshasa avant yo na bomwana, Tochaneti era abotama na province. Papa Wemba abotama na province. Badefao babotama na province. Tango ba ye na ba province o bango babotama. Na tango bato babotama seri moko na bango. Ba ye n'epoque oyo. Différence nyezo salama. Bango ba kinwa, bakoma lokola ba kinwa, bakoma komona makamu ndenge mosusu. Donc, différence à liboso angwana. Ndenge pe tango utaka Afrique bana poto akala balakawa, bamonaka makambu neti yo monaka te. Lelo okutu internet ekoma koede bato ba comprendre makambu so elekaka kuna. Me bamona kaka neti yo ozomona te. Par exemple, nga papa Robo. Tangu mutu aye alobi na ngai atuka mboke koma pasia tokoma penza babiloko ekoma cher
donc kolia kaka biloko moko mai. Donc tango expliquer nga bien te nga papa robot nakomona na ndenge ya tango akala. Donc naomona ndenge ya zoloba sikoyo te. Sikoyo nde soki nayoki pa bato mosusu balobi bato bakoma penza kolia komona mai kaka boye kaka mungwa na pilipili ozoluka mfumwa na biloko yango ya te kaka supa pamba bakolia na fufu wana nde na gangi nalobi me oyo ekosalama te na mokili pamba te nga nazomona makambo ndenge mosusu nga ntango yo ozoloba souffrance nazomona bamodele akala soki etikala ya kala te me nazomona teke mutu akokolia biloko ya mai ndunda akuta ezomonana te to mfumbwa kaka mai na mai wana ata mpo na mbwa nazomona yango te mpe nazondima te kokozala na mokili oyo me ntango natali yango na baémission neti bakel boule namoni réellement bato bakolia mfumbwa me mfumbwa ezomonana te bayaki mpe na bakongo bazaire epai mfumbwa ezalaka bandeko namona yango cauchemar mpo na nini mpo na yali mwana poto akala me mwana poto ya sika ntango akomona makambo wana koloba wana kutu kamwa bie pire yali alinga na koboya explike nga pire wana donc na makanisi na modele akomona makambo na basouffrance ya différent siko mingi ntango bakomparaka mwana poto ya sika na ya kala mwana poto ya kala alingi ke mwana poto ya sika ye fo ye alakisa ye modele akosala na poto mpo ya umea na poto mwana poto ya sika mpe ntango ayaka amoni oyoyo akobombela nga makambo mosusu akomema nga na modele na ye mpe abengani nga na ndako na ye donc ya makambo moko neti ya barankine or ke eyali nde bamodele bokanisaka na mitu na bino mpo nga mwana poto ya kala oyo nga na ya mwana poto ya sika moko te aya soki alobi na nga ke bino boya kala tokolinga bolakisa biso mwa makambo mpo baloba na nga mpe mbala ebele ata awa na Autriche ata bato baye na ndako na nga du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa robot leader okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Baka toujours ekipaka mwana poto akala te nga mpe na ye na eloko akolakisa o te nga na kolobelo kaka baseri oyo toa makambo nini ezoleka me makambo tu yo kosala yo moko kosala nga temu na ogide yo nga mpe temu na koloba nokende boye donc yo moko okomona makambo ndenge eza soki olingi otuna likambo baexplike yo me lakisi te nalakisi yo
nga lobino kaka mokili ezokende boye esili okomi na poto alors ta moso lobi ndeni balukaka ndako donc so nga na explike yo modele balukaka bandako nga te munalakisi yo te nga lobi na ndenge fonctionnanga na poto ya lelo oyo ye ya kala te donc nga napesa moto conseil tout d'abord avant napesa conseil nakopesa kaka oyo nayebi te ya mikolo wana ntango otuni nga likambo fo naloba no na mikolo eleki na 2023 ezalaki boye zela natala na 2024 so makambo ezokende ndenge nga toujours naloba bongo nga naloba teke na poto ezalaka boye basalaka boye rien pota nga moko na ya poto nalanda makambo bana poto akala te tout d'abord bana poto akala baki na posa koyebisanga likambo moko te rien du tout kaka nde balakisi gare ya train bisiko kozwa kende kote moko we bwaka ngunda wana nde balobaki na ngunda nayebaki yango te na ntango balobaki kende bwaka bayebisinga mpe te ndenge babwaka me navivraki nakutanaki na bato mwinde mosusu te naalakaka na bamindele nabwaka mpe ngunda te comme tel boye rien ata nakende ntina babiro bango mpe banda comprendre te eloko nini nalingi naye kosala nini aho bapesi nga mpe papier bima na mboka na biso me nazaka wana alors bandeko bana poto donc poto okokosala yango ndenge moko alors bokokomparaka mpe te bana poto akala na oyo ya sika batala nani akotonga ndako na Afrique to nani akokoma na mbongo ebele avant te eya bongo te bana poto asika bana makambo na bango ya sika donc vie na yo eya différent mpe ba génération eya différent ndenge bokolobaka na bamiziki no ntango bokoloba ke musicien boye asali boye nanu esalama te pendant na époque ya bawendo na époque ya bagrand calais na époque ya balebantu na époque ya banzongo sul na époque ya bamusicien so minene babonga basamangwana non bandeko bakomparaka bongo te pamba te époque na époque eyalaki na makambo nango nakotala ata ba grand journaliste ya Zaïre baespere bango mpe bakotuna na ntango akala bamusicien kala babanda kosala mpe baplain tokomona ngwa or ke ntango akala mpe elaki ndenge moko te na ntango lelo neti na bakote musique na poto basali bakoautorize yango te na mutu nyonso lelo bokolobela visa me na ntango akala sali nyonso te bakotikela mutu abeta to asala théâtre rien basali kaka oyo lelo bobetaka ata na ntango akala bamodifiaki yango nanu te kaka bamodele ezalaki batutu te boluka bamusicien ebele ata boyoki bamisu babeta baolympia me boluka boyeba
bakomaki na niveau ni babeta mpe bondima bango pamba te n'importe quel musicien te bakopesa autorisation eya te mpo bocomprendre. Donc ndenge moko na mwana poto akala na ya sika okokompare te. Mwana poto akala bamisu balaki abwaki ngunda na tous les provinces ya France atia misapi te azwaka mbongo ngunda na koto azwaka 10 mitu neti mutu aleli kelemba aleki mutu ake musala na salaire. Alors bandeko bana poto lelo babwakaka 10 mitu rien ata bwaki mutu moko bakopesa mbongo akokolia nango te. Bamboka mosusu wi bamboka mosusu non. Bana poto akala pona musala batu babanda kosala bali dans les noirs bamisusu babanda kosala na mikanda na bango me pona kozwa mukanda eyalaki mpe likambo. Me lelo yo mukanda na nationalité eya plus facile qu'avant. Mais elakisi te ke n'epoka lelo poto ya facile n'epoka kala eyalaki difficile te. Elakisi mpe te ke n'epoka kala eyalaki difficile n'epoka lelo eya facile te. Bandeko époque tout eya na makambo nango na ndenge nango eyali bongo bandeko. Bandeko ata bafoto oyo nazotia ata nalobi te bokomona bafoto oyo eza yepoke nango. Bokokotuna ata bafoto oyo eyalaki ya poto moto oyo ana poto bel et bien bafoto ya poto moto oyo ana poto. Tangu yo kotala wana modele kolobela po yali moto sikoyo n'epoke wana moto wana pe alaki n'epoke wana na age na ye pe abongo na bakopini na ye na mutuka na ye somba. Donc n'epoke wana na ndaku na ye. Donc na tangu wana ya komona oyo aza komona sikoyo batu oyo ya génération na ye batikalaki na Afrique bango tango bakomona kaka aza na mundele bango kuna basepeli apa na poto mboka malili aotambola na bapigeon biso atoliaka pigeon amataki avion babiloko wana tu alaki delix komata avion na tango akala bongo. Na tango alelo yo visa nde moto ale delix avion po moto alongola posa nango akoko matake Lubumbashi. Na tango akala avion pe alaki kendeke Lubumbashi me mata yango batala yo okoka ba delix abongo ba avion sabena ebanda okita Kinshasa elongwe wana ke Lubumbashi elongwe wana ke Zambi ata na ba film akala so koti na cinéma to ekoma koleka na télévision
okomona penza na filme ya médecin pendant la nuit. Otali penza ke médecin ke zwa batu na rapport mutabelaki. Mbalamo bagangi. Vol à la destination de Kinshasa, Lubumbashi, Ndola, Lusaka. Donc, Delix bandeko. Na bamboka mosusu oui. Et avec Delix te makambo ya bavion na ba visa na ba voyage. Neti na Angola. Ah oui. Avion avec Delix te. Pambate tag avec na babwingi partout. Babwinga modeli tout. Ba monteur te salak. Ba avion batu ba mataka ndengo lingi ata makolongulu. Ba province tout ba vient kende. Hélicoptère ba koko memo fele. Oya ba soda. Ba ko mema pe ba tubele os fele. Li bomondu na pe ba memaka bato fele. Soko sangi mbongo a ticket okekaka na aéroport otali ba soda otuni ba okende wapi ole ba mema yo bako memo fele ba kitio. Era ba mboka neti Congo Brazzaville na Zaïre et salamaka te. Donc époque yana makambo nango. Bana poto ya sika na pana poto ya kala. Na poto ya lelo oyo, ya époque lelo, pono kita na 10 valises ya bilamba o kita nango. Oko sentir pe dépense te. Na poto ya kala, soko kiti na 2 mal. Donc, oya grand parisien. 2 valises à bilamba. Grand parisien. Ba musicien sur et certain. Ba koya ko defa bilamba na. Ata oso bayango. Ba ko defa. Et à les aiko, ya viva. Bakoya ko defa. Bana bamvandu bakoya ko somba. Donc, on a dit grand parisien. Pambate dema la bilamba. Bambongo ane koke na voiture. Na douane. Pe voiture bimi. Mais lelo o dima la bilamba. Loba. Ba bilamba oya cher, hein. Mais na tango kala elamba to ya cher. Bato bana okomisa kutu mingi batisi. Yako boka balino. Balino de Pepito. Ba mower. Bino borata ba gabardine. Ba ensemble presse légale. Wana griffe mais bakolanda rai wana. Donc nde bino bomona ya Burberry. Mais barai wana ya presse elle rappelle presse légale teme wana modèle tolobela. Et elle est presse légale. Donc neti prince Angleterre. Ba Simon King, ba Blazer. Ba Joe Ballard ba Parisien kala. Ba ko expliquer bino bien. Tango ba ko kita. Po bana Congo Brazzaville. Ba kita kana bilele mingi. Ke ba kita na ba muntu kana tango akala. Bana Congo Zaïre. Ba kita kana muntu ka mingi. Na bilamba. Mais ba muntu ka fo zalebele. Bana Congo Brazzaville. Ba kita kana bilambe bele.
kuna kotambola na velo motere na mobilette pamba te na mobilette nde bakomona la SAP eya teke aboyi kosomba voiture te ntango mosusu mpe aza na voiture to asombi mpe na Congo ya Brazzaville me ye alingi velo montere mpo bato bamonaka azoleka c'est la SAP mpo Congo Brazzaville en tout cas bato fo bamonaka ebele. Alors bandeko bana poto akala na bana poto asika différence eza te makambo moko mpe te ezalaka mpo na koseka bana poto akala kokumisa bana poto asika koseka bana poto asika kokumisa bana poto akala te. Et à l'époque, génération à génération, pamba te moto mosusu akozala na poto awa ya mwana poto akala aya neti na 9 ans to aya na 16 ans yo oya moto ya génération na ye yo ye poto nsima na 40 ans mbala moko ozwi mokanda okomi mbala moko na kini obandi otonga ndako ye banda ya atongaka ndako na kini te akende mpe kini te akita mpe te alors tout d'abord na kini alifu akumputu no yo mpe na poto olobi nakuti ye na poto ane kaka na rien kaka na mandako ya HLM bambongo kaka sala baloyenge ta wana nyonso lelo oyo biso nde tokolakisa bango modele balinga basala na poto mais non bomonaka makambo ndenge moko te ye banda ya na 16 ans wana amonaka makambo ndenge ozomona te ya monaka bakolege na ye ya kala ndenge eza na bafoto oyo ndeko mobali boko mwana bafoto ya monaka bakopine na ye wana baestibali baeva baana donc aomona bato wana akotala bango bakoma ndenge nini lelo akotala yo te moto atikaki na Congo to atikaki na Angola to atikaki na Zaire me yo otika na Zaire oromonaka mpe bato bana Zaire yo komomona ye mpo komoloba donc bwana makanisi ndenge moko te bolekisaka ntango na bino mingi bien sûr eya na bato mosusu ya poto akala mpe yo esika akomotala yo akomoloba olingi vie presse akomoloba osimbi kisi yango tongi baflat bayali ntango nga mpe na ya poto na poto bana poto akala mpe balaki ya me nga mpe natalaki bango te ntango nayaki nalaki moto ya sika nga natalaki bato natiki na Afrique nakomi mokanda na Angola na Luanda nalobi nakomeli patriarche na biso nalobi papa Alex Alexis yesa ya poto me nakomeli ye mpo ayebisa bato batikali kuna loba na banoko nzozi loba na Alpha Mbala loba na bajibeli Angola eya nango kaka mpe lifelo eya kaka na bamiliki na baroche d'or me ya lifelo
Tango bimi boye, bako zelo na zulina. Epa! C'est pareil. Documento faz favor. Epa, você é um gajo do 57. Estás a gozar ou quê? Donc, mobimete. O sente mwana mwasi, ba mimio pa na bango. Oreba o tikilo mwasi. Mwasi aboti yozaka awana. Obali na makasi. A toi na 16 ans. Na lobi ali felo. Na komile temusu na kini na Zaïre. Na lobi ay. Bino kuna li felo. Bokoma kolia. 2 fois, 3 fois. Na tongo bokoma kolia fufu. Ba melakati. Bwana li felo. Ici c'est Mikili. Wana nazo koma lettre. Na poni enveloppe kitoko ya poto. Na tiepe ba photo kitoko ya poto. Alors, Jones, alo belinga ba salaire, ba commissaire des zones bazwaka na Zaïre, alo bitiko kosa, alo beze solo. Donc, mbongo tozozwa, na 3 jours, eleki salaire na bango, na komiango pe wana. Ali felo, boyebisa na bato nyonso wana, na tinda pe na Brazzaville, na lobi na ba obare kuna, na bibata Brazza baki na raison, ba mama Bernadette, ba mama nani, lokasa te, wasaka théâtre na Brazzaville, kombo kimi susu ba mama wana tu baki na raison ngana zonga na sa musala moko te tala ngana se retrouver na poto na kolia macaroni na kolia ngonde na lingi na kebwa ko na fulu na nenga solo na kopia tambwa ya moto te bakanga na lali na likolo na ndako etage na kota na se bato bakoleka mindele neti télévision mena mwana misu na koma wana na lettre enveloppe pe ya poto enveloppe la kamba mo lettre enveloppe na so komika na lupangu bato to babiki sele Europe na bato banoko leka na balaba batelemi nana tindi yango bilobe wana Paris muta tindi yango ye nada memie akemo nada yambie to ebite akobunga te alobi azolia tala makambo kuta sekomi azoseka donc natalaki bato Afrique natalaki bato poto te lokola pe baloba nanga makambo malonga te nakipa pe te bato akala nakipa te bato akala bakipanga menebe makambo na koloba te nayebe makambo oloba te ndenge mo bato akala mosusu mpe bakipaki na bango te bamonaki na bango normal na ya cool bainvite nga mpe na fete moko boye tokei to bainvite nga na boîte moko boye ntango tokoma kuna bamoni nga nafutaka tike te oyebani yangabi we na mokolo boîte
ngabi okaka ti na yeba na ebele nafutaka te yo leka na guichet. Bandeko bakamba poto akala na poto asika eyali époque na époque na génération à génération. Pamba te eya bongo bakoko na bino baya na Kinshasa koya majorité boyale na poto bakoko na bino baya koya bamisusu kutu bapapa na bino baya koya bamisusu bino moko boya koya botika pe batu na bamboka bakoko na bino pe batika batu na bamboka fotalaka bato otiki na mboka. Petit Fally atalaka bato atiki na mboka kobanda na mama na ye na bandeko na ye atalaka bato bana Kongo te oyo kokuta te na Kinshasa baya avant ye te bakosolola bakosala boye mana likambo kodisite na bango te ape na likambo koseka bango te ape na likambo kokumisa bango te soki esengeli bakumisa na likambo ye bato to bazokumisa akumisi aseka likambo bato to bazoseka aseki. Bandeko poto akala na poto asika elobi eloko te pamba te bozali mutu moko te ata bokolaki ndenge moko bokendaki école gardienne ntango bokabwani na 9 ans ndenge mama Kongo atika bakamarade ne école primaire gardienne esili mama Kongo amonaka vision ya poto amonaka bakamarade batangi na poto atalaka baoyo babongi na poto akotala yo te oyo bongi oye bwaki na génération moko yaki na 9 ans yo ye na 30 ans 35 ans akotala te ya kotala bakamaradi batanga na bango bakoma banani neti ndeko na foto bakopini mosusu azala na bango bali mpe bakonzi lelo baleka mpe na batelevizio donc akotala bawana akotala baoyo baye te balobi na te yo bando ya kala wana tala biso tosomi lupango na maluku ya comprendre na te ya kotala Jean-Marc akoma sikoyo mokonzi ya contre-espionnage français ali général ya kotala ye akotala yo te akotala makambo na maluku te akoloba mpe na yo te akolobaka maluku yango ekoma kitoko wana yo mpe ozoloba bon na yo toyebisa ye akoma okamwa koumela na poto kaka baboki te ye ntango azoloba no maluku bakongosoma ndako amondango rien ya okanisa Jean-Marc oyo bana kobeta na ye babillard oyo bana kobwaka na ye batenis baping-pong oyo bana kobina ye na discothèque aleta mobe yoreta mobe bawana akotala Whitney ntango abandi miziki akotala MC Amber que touch me bang 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 que touch me donc akomona oyo ozomona te ntango ozotuna asali nini ye azomona me na vivre
Donc, yo vivre makamusus, ya vivre musus. Époque différente. Ya netinga ta na kende Kinshasa na 91. Tango na moni transit ndenge na banga kibon. Batu ninga uchikango te. Tokoma la carotte. Na bangi po nini. Na mona ngote na Kinshasa. Nga na mona OTCZ, STK, pe Sotras ebimi. Ba Sotras etandamake bele. Partout na ba terminis. Etonda ka na tongo, na 15h, na ba 18h so 19h. Ba air wana tu la vide. Alors, oko matandengo lingi. Kata odaki mwana muke na ebi Kinshasa bobima. Grâce à abonnement scolaire. Bandeko e abongo. Ke cool na Angola. Oko matandengo lingi. Na tango kalaba memanga ba taxi te. Basenga ba faveur. Auto stop ba memi oboleya. Ata mutu azomatisa bato afutisa tike. So batelemisi bino na mbila. Koloba te kopie mbongo, fo loba te. Amemi ngai de faveur. Alors yo tiki makambo wana tu epoto. C'est comme mutu apasaki bepoke wana, apase bepoke mosusu, akoti na epoke ya basalon de beleza, akoti na poke ya mama mikate, yo tika batikaka mikate te na Angola. Babare ya te na Angola, kaka ba dancing, eya na ba papier na ngo. Na ba restaurant. Ba makambu tu ya leta. To yo privé me, wana papier alvara, ba pesa pe na leta, bazwa ngo pampamba te. Batu batekaka pampamba te ya interdit. Ozonga boy, omoni ba kandongeri partout. Batu ba oteka. Osusu mugano. Époque en époque. Yo siko kola n'époque wana tu oye poto. Ato tongi ndaku etage na sapu. Mutakala tongi tiloko moko te. D'après yo penza okanisa yo. Fo alaka mutakala ndoki no. Bo époque moko te. Ba makamune oyo kosala e occupé pete. Ye occupé ba oyo bakoline na poto. Ba oyo batangini na poto. So regretter loko regretter bato bakoline na poto. Batangine na poto. N'époque na ye. Na génération na ye. Ba mindele batu mwindu. Ba india ba chinois. Tout. Mais yo te. Donc mwana poto asikape. Makambu yo kosala. Oya mwana poto akala soko yo keli yo zwa. Amote amabe. Soka okipe yo andoki. Fa kipe batu na ye akala. Batu ne bakola na bango. E pa ya vanda na makambu na sala. Donc bois différent. Ndenge moko bato yo. Bako compare ba musique ya lelo. Na bato akala. Bango ba ya génération lelo. Bako ba batakala basala yango te. Babandoki. Ata bandoki rolia bato te mais bon. Wana peka kindoki. Obe boluki la okomo mosuswa. Na tanga ba papa Luambo. Ba papa Taboulé, ba grand calé. Guidar et des lix. Ba instrument. Et ma maman s'est quitté. Tango papa verki sazala ba instrument. Eh. Mutambongo ti. Mais lelo oyo. Beglise. Et na ba instrument. Beglise na ba instrument. Alebo komparaga. Musique a lelo yo. Na ekala. E a kindoki. Basala lelo na ba pre. Na e bato akala. E a kindoki. Bandeko kintsor. Kintsor.
kimutia mabe. Bon, na sogi siawa. Na moni na lobi trop, na lobi nanga trote. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.